il se passe des choses un peu bizarres. Pourquoi? Parce que tant que mon a besoin de soutien, il n'y a personne pour nous ressonger. Ce qui monte à Koufi, wana ba cotisation ya makasi bambongo ba 15 000 ekopesama to komona bato mosusu pe babandi commerce na sima ya mowei bami kokota na ministère moko na moko bango ko benga mama Denise Nyakero fondation apesa mbongo mama Denise pa okama boko ta pesi 15 000 mama Olive Lemba ko ya pesi 15 000 koto yo association ya ba comédien ba sangisi mbongo epesami. Mais quand quelqu'un est encore en vie, c'est le moment ko ya en aide. Tout le monde a biso yo Gimario ndita na konzi wana bino batu boyebi ba o baza vraiment na motema ya kosunga batu donc tala ndenge papa na biso azalaki papa Gimario yeyo yeyo papa Gimario yeyo ndenge azalaki tala papa na biso ya muyombe gauche totala papa Gimario yeyo na papa muyombe gauche ye wana papa na biso Gimario yeyo en tout cas pinga voilà maman vous avez un contact là et c'est le moment balu karaté ba mise biso na hôpital na balu karaté kaka jour ba moni ale fufu ba lobi akomi bien bobi kaka jour ali aki fufu nde moto ba bimisa biso papa ozaki est en charge tant kaka papa abandi komi yoka moi bien ali fufu ba yesi biso tobima akomi bien bango ezalaki keno bazaki en charge kaka na AVC ba o etikali na nzoto mwe balandela ngo penza ezate asalaki nete babimisa ye kaka ya kolala ndongo moni alali boye ti lelo azalaka ya kolala kinete nini te toza kaka wana ndako banda babimisa biso neta oyo nakokende wapi neta oyo na nakozwanga na ndako na ye po toza kaka na ye banda tobimi hôpital naza kaka na Gimario biso mibale ndeko te nani te kaka nga na ye bokotuna ta bato meme libanda awa mama nabondeli yo liboko epesaka bakataka te ata na nsima ya bana na yo nzambe akofuta bolamu oyo ozosala sunga ngai nazoyeba te nakokende wapi na papa oyo maladi nakosala nini nga mwasi naza na mayele lisusu te sunganga soko ozwi message oyo nabondelo na bolingo ya nzambe meme esika kofanda ata na nga navandaka nasuteni mobali na ngai tia koyoka na place nazala mal à l'aise esika ya bato donc naza na kimia te mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyebake eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na limero oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke baloni na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela mama boni santé nakomi bien soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga santé c'est gagné tala na clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière kembe ezali ezate cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme mon sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute
nazali kosunga bandeko bazali na bokono ya ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko baza na ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermite, obota ezali te, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motopathie intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balanyo c'est à chez Biso TV. Oui, mais là mon émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mbote na balandi nyonso ya chez Biso Télévision, bino bat bozwami na Brazzaville, plateau de 15 Poto Mongali à Kinshasa, dans toutes les 24 communes de ma capitale, pourquoi pas partout ailleurs, vous allez toujours connecter parce que na ebisi bino ke awa chez Biso Télévision makambweza. Lelo lususu makambweza continue ka kozala. En tout cas émetteur vraiment tozaka wana na likambo ya émetteur to sengi bino mbongo ebelete to sengi bino ka $1 apamba pona et permettre bande ko mususu oyo bazwaka mega na pasi bakoka kozala connecté ata na bouquet moko boye po bazwa biso na TNT. Voilà nazanga mote lelo vraiment na ekolobela analyse o tozala nango toujours ya kosala awa. Niveau ba comédien bazo souffrir. En tout cas, tu as un SOS mususu lancé. Alors, nazanga mogote, nazana ndeko na ngai, o yaza président na biso, papa Chic Mukadi, na ye to kobeta penza lisolo, to sala mo analyse mo po tungulu se koti. Bino bato boza ya théâtre, ba structure et l'équipe, ba plateforme leki. Likamka muke soki comédien kufi bozu botamboli na bakaye. Mais soki comédien azobela aza délaissé. Alors to mona ki likambo ya Tony ya Kati to kolobela yango pe awa meto o penza to yeli likambo mama na likambo eza ya pasteur na biso Guy Mario mais naza la kilométrique te po nazanga mon côté naza déjà na papa na biso Chic Mukadi na pesi mbote nazongiseli mbote mama na Dej. Donc ngai eko sala pasi na motema maliko moni mboka na biso yo tokobanda to bandi déjà bandi po passer za makasi moni bandeko balandi bolimbi sana pesi mino na mbote moni na mboka na biso il se passe des choses un peu bizarres. Pourquoi? Parce que tant que moto ana bomoy tant que moto a besoin de soutien il y a personne pour na kosunga ye soki moto akufi wana ba cotisation eko ya makasi ba mbongo ba 15,000 ekopesama. Donc au moins bato mususu ba bandi commerce na sima ya mowei bami kokota na ministère moko na moko bami ko benga mama Denise Nyakero fondation apesa mbongo mama Denise ba okama boko ta pesi 15,000 mama Olive Lemba ko ya pesi 15,000 koto yo association ya ba comédien ba sangisi ba mbongo epesami. Mais quand quelqu'un est encore en vie c'est le moment ko ya en aide tout la ndeko na biso yo Guy Mario ndita na kondi. Asa na ndako babimisi na hôpital. Babimisi na hôpital totuni mwasi na ye avant bazwa vidéo wana. En tout cas na ngi vraiment to lobela ngo après to kopesa bango vraiment ndenge mama wana lobi to kendaki na papa na biso tsaka Congo. Alors eza passe papa Chic Mukadi vraiment eza passe. Car ndenge lobi. Et loko nini esali ke bazongisa papa na biso Guy Mario na ndako. Point d'interrogation. Mais apparemment monsieur to yambani ya yo lo banga pe na kotuna mito. Vraiment. Mais sikoyo problème eza eko sa passe ya nini. To mona ki l'autre fois na kati hôpital vraiment abimi na hôpital akomi na ndako lolenge nini yango siko pe totuni mama na biso to kuti kuna papa azongi motindo nini parce que mama na biso Olive Lembe mama ni mama azwaki en charge ya makambo nyonso yoka réponse ya mama alobi boy mukolo oyo kaka papa na biso Guy Mario po banda ekolia te mukolo papa na biso Guy Mario azwaki likanisi bapesa ye ata fufu ya pamba alia ba docteur balobi te et si a commune malamu en tout cas bokendi biso pe tozaki na kaka ya AVC ba maladie mususu wana biso toyebi yango te en tout cas to suki na limite oyo mama ayebisaki biso est-ce que c'est vrai mama mutu ayebisaki bango basuka wana point d'interrogation alors que papa na biso ata kiné ya pamba ta AVC ngo pe toyebi ki bat bazwa ba kiné mais ye atrel ko zwa kiné te ba bimi hôpital na yebisa yo papa
papa Guimario asalaka ta mouvement boyete abalukaka te azaka kaboy toyebi te tokende wapi vraiment. Mais Bandeko, papa, avec beaucoup de respect, mon président Elombe Soukari, parce que c'est vous qui êtes pour le moment chargé à Magamotali comédien. Bien sûr que papa Amassoum a chapeauté en tant que président, il y a ANTPC. C'est le moment où on est, Oyo, à se retrouver dans la sans qu'ici. Sans ya kolia place à revendre des alités ba ko Pampers muta pesi monga Pampers lelo en tout cas il faut natanga ba biso loboko epesi oyo mususu lo bate mais non il faut te dénoncer babilo kwa bongo papa na biso azana Pampers te papa tchaka kongo mune mutu abimi 6 mois mbongo azalaki nango apesi alobina kende mutuka eka tata na carburant mais au moins natika tane fiske o nazana ngo 2500 francs na Pampers moko mama wana hein. Pauvre femme à ça la raté et puis et là on a robeta c'était maman nazo souffrir famille azate hein famille azate azaka yé moko na moni bana baza éparpillé bana misuba ke ya tika na bana ka mi balé pour le pango wana o yazali garantie PC silaki bazo fanda kaka keba papa lo pango na bango yoke lié mawa yaza mwasi ye mutaye ko pakola ye bombe de nerf pona nini massage ezate bazana likanisité ke basomba ta kisi mbongo pe ezate bakoza na likanisité basomba kisi me makoki ezate na yebite ANTPC il faut zala kaka affilié na kati to ba comédien on ata za affilié te mais bakoki ata quand même koya ko assister mutu parce que ozo ça la partie na koza la comédien na yebite kimana bakoza la kufa yango na osenga bino ngava na matanga na osouhaiter ta kufa nzama sunga ya bika vraiment kwa mayele. Mais papa na biso muyombo gauche oyo kasi azali mwana yo te papa mwana na yo oyo sene ba série belé oyo pe on voit mina sima moi papa wana ça ile ba film belé Guimario to bonne ba film belé o lelo ça succès na kinawa pe partout dans le monde papa na ngai atakutu mutema mabanga mwana sa longwa kola kenda za la vie na ye to mona ki l'autre fois que na gota la mais quand un peu ko sunga ko beta ba porte ameka ko zo di sungi c'est important maman Olive Leme s'il vous plaît maman na biso to yaka vers yo parce que yone au moins au sungaka ba comédien tolo banini nga eselinga passe parce que c'est un ami que je connais très bien na yebie to solo la très bien raison pour laquelle le monique na c'est les plateau spécial ba kitaki na ndeko na nga na Dej na Chaka Kongo bon moni bino mongo bilili ndenge ko ba mena ngolinga bala na no bilili et puis to se retrouver juste après hein donc pour être tout ça la conclusion na émission alelo to lana. Donc na lundi awa na moni awa toye musalat Maman Zak. Bonsoir. Bonsoir maman. La tozali a bilomo bomoni moi sa papa Guimario. Tozala ene na hôpital ya maman Olive Lembe. J'espère que bolanda ki image o tozwela bino kuna interview alors toye lelo penza koyoka penza pourquoi ba se retrouver bazana na ndako qu'est-ce qui s'est passé donc maman yeyo ah bon oh eza manka facture ko futa tunden parce que maman Olive Lembe mutazwa ki charge wana Tokomona ye eza mukumba nzambe apesa ngai lelo banyonso bazali focalize na matanga ya mama Chako oyo afandi oyo alali awa azali parmi bato oyo olinga ase Guimario ndenge matolobisa bino azali pa ya mondaki na hotel mama Olive azali kuna ensuite bamonaki changement to chaque fois alors bapesaka bazongisa pa Guimario mais ça demande des moyens. Maman peut me contact là, ah tu vas m'inviter. Vraiment que maman a des pour ça moquer. Parce que bon ça va. Là, zela na baksa image, na baksa nini. Lumière pour na mona na pinza.
Donc bandeko na biso bozomona papa na biso Guy Mario ye wana bino batu boyebi ba o baza vraiment na motema ya kosunga batu donc tala ndenge papa na biso azalaki papa Guy Mario yeyo yeyo papa Guy Mario yeyo ndenge azalaki tala papa na biso ya muyombe gauche tala papa Guy Mario yeyo na papa muyombe gauche ye wana o vie chaque kongo aliaka bambonga bato asala bomé lelo alongwe musika pona aya to ya kotala papa Guy Mario mama la des bo to longola satana makambo oza musala papa biso Guy Mario en tout cas pinga voilà maman ko ya ko la contact na ye et c'est le moment vraiment que de soutenir pour lelo ba moi fan na yo pour l'autre monaki comité d'organisation qu'on a ce qui dit 20 sur combien mais nous avons comité d'organisation va y avoir tous les artistes na kutanga oh non nous avons appelé ça les camps pour les artistes venir na passe de va reconnaître vos amis na malheur parce que Guy Mario a besoin de soutien na bino to maman ça la ngova flash hein ça parce que avec le bâté ouais avec le bâté vous comprendre maman c'est que papa liaka protocole bakisi na wewe bakisi wa koma kikuna chaque fois on bakisi comment soutenir tes choses à regarder namoni ba artiste de terre ba chocolat na leka yembe mkubayaki batiki contribution na bango ya septembre vraiment c'est plaisir vraiment que parce que Guy Mario oza musana nzambe ça miracle nzambe va faire quelque chose pour vous vraiment que écoutez la image va devoir sa photo à travers le monde que maman peut avoir contact pour soutenir vraiment soutenir non maman tu veux que le premier examen donc bosunga ezala physiquement spirituellement moralement bosunga papa na biso na ba prière makasi voilà et pas papa na biso toyo okuta zo pakole kaka fixa pamba kina azwaka responsable ya lupango nde sikoyo lelo amoni ndenge azolela ngamu na bengi nde nasombi bombe de nerf nde azomase mpona bamisisa bakine kine aza kuna moko za kulotunaya fo mutu moko bayaka awa fo mutu ayaka nde akosala po atelemaka te abalukaka te abalukaka te bamisa biso na hôpital abalukaka te kaka jour oyo bamoni alie fufu balobi akomi bia bobima kaka jour aliaki fufu nde moko babimisa biso balobi ocharge mama azwaki ekoki deja oyo etikali so toza na posa ba aza na hôpital faut tofuta bambongo bon mama Lili hein maman Lili maman Lili bazolanda yo yebisa maman pesa maman Lili message maman papa ozaki est en charge tango kaka papa abandi komiyoka mwa bien alie fufu bayesi biso tobima akomi bien bango ezalaki keno bazwaki en charge kaka na AVC ba oyo etikali na nzoto moye balandela yango mpenza eza te asalaki ne te babimisa ye kaka ya kolala ndongo moni alali boye ti lelo azalaka ya kolala kine te nini te toza kaka awa na ndako banda babimisa biso tozongaki tomekaki kozonga kuna mpona koreklame ke banda tozongi changement eza te évolution eza mpenza bien te fo bakini balobi tofuta bambongo balobi tofuta caution so toza mposa hospitalisation po tofuta po charge oyo ozwaki si esilaki déjà contrat esilaki moyen azala hospitalize kuna eza te mama nayebi tosali ozalaki na susi keno obima oyo atelema na makasi soki omoni keno okoki kochange hôpital tochange hôpital osoutenir biso tochange hôpital na makoki keno tozofuta bango okosala yango parce que nayebi oza motema malamu mpo ozwi charge oyo olobaki ntina suka me esalami mpe ndenge mosusu kine azwa kine te azotelema te nyonso eza kaka na se
nde naza boye nazanga moko donc nasi bomoni kaka nde papa bakoti na ndako nazanga moko mwasi lokola nga kotombola ye kolongola nyonso tofutelaka te garantie sesila badokter bayaki kotika biso babuka porte nasi omoni ndako eparpille falaki tobimisa biloko po tozala na garantie te garantie sesila fali motu mosu akota nde sikoyo bayaki kotika biso badokter babukaki ndako oyo bakotaki fongola oyo kolo moto fali aremplace biso atiaki tofutaka sambo lance message na bato bazala na motema toza na esika okende te bana baza eparpille nga naza awa kaka na bana mibale papa aza na se ndako ya bato foto libere na eta oyo nakokende wapi na eta oyo na nakozwanga na ndako na ye po toza kaka na ye banda tobimi hôpital naza kaka na gimario biso mibale ndeko te nani te kaka nga na ye bokotuna ta bato meme libanda awa mama nabondeli yo liboko oyo epesaka bakataka te ata na nsima ya bana na yo nzambe akofuta bolamu oyo ozosala sunga ngai nazoyeba te nakokende wapi na papa oyo maladi nakosala nini nga mwasi naza na mayele lisusu te sunga nga soki ozwi message oyo nabondeli na bolingo ya nzambe meme esika kofanda ata na ngare navandaka na soutenir mobali na nga tia koyoka na place nazala mal à l'aise esika ya bato donc naza na kimia te. Merci beaucoup. Bana biso vraiment c'est très choquant. Maman, pesa biso numéro ya téléphone kolela te. Courage hein. Nzambe ya mawa. Contact na yo. Na kombo na yo ba kosunga yo. Numéro contact. Bon, tozongela ye. Bon, comprendre comment même na nini oui. Na bali ya écran na biso. Et je crois que bato oyo na émission yo bande kwa matière de réflexion. Tout est au ça va aider à buzz. Tout est au ça va aider à buzz. Tout est à si on doit couper des moutons comme vous voyez pour les là comme pour les moments on est là chez passer Guimari au monde la photo on va l'accès biso tala on va les kitoko tala ndenga zawa tala ngala vraiment et ça fait mal. Ça fait mal. C'est vraiment triste. C'est très triste que biso batabokili si biso ba congolais nous avons seulement les obsèques mais maintenant on a besoin d'aide la vie. Vraiment. Bon, en tout cas, tout le monde vraiment que vous avez contact. Maman, on a courage à le numéro. C'est 090 81 32 534. Pourquoi bandela 090 81 32 534. D'accord. Voilà. J'espère que comment on a na bana biso ya écran. Pourquoi on a vu alors bato nyonso bazolanda biso na chez biso télévision en tout cas vraiment eza pasi pe mawa ya komona likambo munene boyo tozobebisaka bambongo na bato mosusu na makambo ezanga mutu na makolo alors que bato ya kosoutenir bango yoyo mama papa atoza na $5 $10 $15 ezodépendre ka na bozwi ya yo oyo ozozwa en tout cas to soutenir mutu tant aza nous vivant tant elo tolobaka aimons nous vivants ba structure eza ebele vraiment ba structure eza vraiment. Voilà, merci beaucoup binomo bomoni élément na biso ndenge mama azolela mama aza clair alobi depuis babimisa bango o nyonso toutu koloba yango pe ka mama autu koloba en tout cas bato baza ya mitema elobi ata papa taka Congo alobi bokokanisa botala ba photo ndenge na illustration ndenge papa na biso taka Congo asimbi photo bozomona papa na biso ndenge azopema munoko ezaka ya kufungwa mama ya akanga munoko na ye ezate yango wana bino bozomona alors bato nyonso baza ya mitema mawa wana bino bato kino bebisa mbongo to na confinement mais bozo kenda ko melaka na ba boîte boko bimisa ta $100 te ata $10 te ya Willy Musheni le véritable code mboka ya Willy Fondation Willy Musheni ya na monika natanga ka bango po ko fanda pe boyo tozomona ka ke lisungi yango ezo ya te ya Willy
En tout cas, ya Willy Moucheni olembara biso te omesana kokaba pona ozaka loboko pete. Tela biso no ka papa na biso Guy Mario ato yebaki ete to po yebiye. Ata na théâtre moko ya Muyombe gauche Olanda so Olanda e. Alors papa na biso azape musika te na 16e rue. 16e rue na des bonhommes 16e rue. Donc avenir na tanko zo kota na 16e rue lopango liboso eza na dépôt ya mapa. Muto azana moi sucre, muto azana moi lipa, muto azana moi loso. Boki kotikela ye. Et puis ba ope bazana besoin ya obenga biso to lisungi bakoki kotala ka na numéro na biso za na bande de l'écran bo obenga biso en tout cas mbongo na bino ekoma. Maman pa pesa ki numéro na yo. Pas numéro mais mieux pesa pas numéro na yo. Numéro na nga eza moi juste pour que to ndeko na nga ye moni awa soko tini mo eloko na yo. Otini quelque chose donc filmer yango ti to ko remettre na mokolo eloko biso wa tozora eloko ya moto te soki nzambe asimi motema na yo po etosunga mwana mobali oyo akobela na kosenga na bino omoni place akolona yango yo tosunga moto ntango azana na bomoi akoluka lisungi tozela te akufa po ete oloba natini $10 na nga mpo na kosubakisa tosomba sakai tokunda ye wana baveste cher ekoyaba kosomele Versace basomele libulu ya $4000 na Necropole wana sikoyo bazui 15000 bapesi famille non s'il vous plaît ngongango yango ya kosunga moto amimona ke nazai pe na bato basonga ki ngai tango na salaki voilà mais ça fait mal tala moi son nga kolela azangi lisungi motema esuki bambongo oyo to nzambe nanga nakozanga maloba donc voilà nzamba sunga vraiment mitema na bino bo sunga bo sa quelque chose n'équation hôpital baza soin na ye ndenge sengeli parce que ndenge balobi wana batongo bantolo bakaka ba docteur bango bayebi eza maladie ni eza la mwasi pe ba expliquer penza malamu te mais bazongisi bango na ndako balobi akomi malamu mais na okoma malamu tozomona eta papa na biso nde bautu kolanda na video wana aza vraiment malamu te et puis pema na ya azopema bapema oza biso to utina papa tsaka Congo place wana na video ba moni biso moto zalaki wana to boya penza kozwa ye makasi parce que na eta wana pa banda kotala biso souci pe ko kokota ye alors tozaki moi sage ya kozwa penza image nyonso te alors moi sina ya mekai ko expliquer ba besoin o azana yango muto amoni ke asimbami en tout cas benga biso na plus 243 97 34 191 97 34 191 en tout cas mbongo na yo ekokoma et pour mona maman to sungaka batu tango baza vivant to sungaka mama chako ye wana vani na malili du ya lokoso mbongo to ko 50% ba 50% pai ye wana vani na malili en tout cas mama chako ama kila makasi je confirme omoni mama wana ko ama kila makasi azaki na raison ko ba pesa mbongo na lia tango na to nazala ngala bon moi sikoyo obi ke nani dossier comme pas premier ministre et sengeli ministre finance a financé mbongo basala bakunda ministre na bisa culture et art na ebite nzambe na mama na ngai mama na bisa culture ya semi culture tala nani culture na bisa iko kufa comédien mutapasi mama chako akufi locataire s'il vous plaît bon excusez-moi na ko italien vie na privé na TV mama chako akufi na nyonganda ko ya 2 mois s'il vous plaît une grande dame comme mama chako abandi ko travailler depuis ti leloyo mais tala leloyo mama chako akufa na nyonganda ku mama chako akufi pauvre malheureuse donc ça fait très mal dans notre pays s'il vous plaît lelo yo batu baba jeune mingi ba komoya ko sa théâtre aza mosi na poto parce que théâtre lelo ya teke ba futa yo na mbongo théâtre lelo komi muto aye ko sa la théâtre tant boko na ba jeune belé ba komi ba PD to ko ba imaginer ko tamola na internet sawa ba jeune na théâtre ba ko pesa sima pourquoi parce que mbongo ezalité ba jeune belé o moni ba ko kota mama bala ko so ba si ya batu pourquoi parce que baza na place ko so mbongo te ba jeune ba komoya sa théâtre pour ni pozo na ko so mosi na poto akotinela nga mbongo biso mon culture baby donc sengeli comédien alien na motoki na ye et sengeli l'état à revoir vraiment c'est important papa masumu to kozongela yo yonde papa ya omona neti to kendaka tozo takine non parce que yonde papa na bango nyonso ti ba pese responsabilité wana parce que ba yebaki ke yondo kokoka bango mais apparemment nde na mona neti papa masumu akipara na eta kotaka to moni ba pasteur bazana mo ba suivi na bandimi mais na moni papa masumu anelo wa kosala te le problème ezali nini l'état na biso aiba ko considérer culture na biso c'est important et ça ba comédien te ba artiste bazana domaine ebelé ezaka ba comédien te prise en charge ezalité sokoda ya pamba oyo ozana droit ozana œuvre na yo
protéger on de lengenin donc na sokoda mbongo ekobima te donc esengeli vraiment l'état na biso ala ne la makamwa c'est important na bandi o ngana koloba yangwana to benga ndengo na biso kimana ya kokita sur le terrain a rozabilili na oyo bokotinde la ye po ete to sunga ndengo na biso azwa traitement ndenge sengeli. Voilà, tous avons vraiment ebela le baté vidéo de GC lobby ebele. Torofanda boy to bandi koloba to andi koloba ne papa na biso to loba ki kaporan murumba. Aza lelo délaissé, aza wapi na kimbanteke. En tout cas gouvernement etika ye boaka pe ba omoni ndenga babosani wana babosani ye. Donc akei kaka boy. Parce que place à kofanda ezate mais papa na to mona wana les duos les trios pardon. Basali musala na mboka oyo mais baza délaissé. Oh to utuko mona sous vidéo utuko circuler awa ya kokodioko. Bozo raisonner te que nengeza wana structure na bino bosali ya ANTPC bo sang sabatu nyonso ezate ki tozo takine kaka bino non parce que tant bosali structure eza et o batu nyonso ba yebi ezaka ANTPC. Donc papa masumu en tout cas revoir moi mukena bato bozana bango côté technique wana bino nyonso o bozana na comité na bino stratégique bo meka nanu ko revoir moi makambu parce que mutu pese l'équipe bino. Mais domoni maman Olive amemi ba comédien mususu voyage na Goma maman Olive azana ba comédien mususu awa. Est-ce que bino ba comédien on peut tant monaka maman Olive? Est-ce que bozora temps ya kolobela maman makamo bo monaka? Ah, likamkutu abodi akatiti lelo. Cotisation so ba papa tsaka kongo ba bandai koloba pété ba président na biso ba bandai koloba pété mais lelo tonga to suka wapi tonga to suka place té. Alors neti papa na biso Guy Mario nazo lancer lisusu appel to uti kuna vidéo bomoni aza vraiment na yebité so na koloba nzambe kaka ami. C'est ça parce que le plus il y a mabeza linini. Tant que comédien lelo yo aux chance à kutana na mokonzi moko oyo pe elle peut faire quelque chose pour artiste comédien. Borolobate donc yo omoni la dame tu dis rien au lever le remoroté mais tant qu'on kende non maman peut ça aux $5,000 au tien poche c'est mais fini. Mais kamabaninga ozobeta au koipe ko sunga maman parce que ba kontipe pas maman na bango te maman moni na kana biso ba comédien tout ça na ba problème tala mutu mona biso moko ko bela maman est-ce que ko sunga ye te comédien atala kaka biso suto ke to moni mokonza moka to kota la intérêt na biso moko au lieu to be intérêt ya ba misusu oyo pe lobby to ko bika sima na bango parce que soki yo biki si ba mususu lobby penza ba ko pambola yo vraiment likanisi na ya président to président Elombe na kosenga na président Elombe vraiment atala likambo ya papa na biso Guy Mario to moni vraiment aza vraiment des bandades image eko la kisa to moni biso ndenge ezali vraiment la bandi que président Elombe ko ça quelque chose vraiment to luka pe bango pona kotuna est-ce que lisungi pona comédien moko azo lisungi il faut ça ka affilier na kati po muto pa ko koma pe na moi likanisi moko yeli urgence moko ye neti kana papa na biso Guy Mario. Est-ce que ANTP ça ko tata lo bokote ameka pe ko landela parce que bango déjà image na bango kina mabe et kenda ke bango bazora kaka soki e komi likama munta we nde bango ba telemi atazala ki affilié bango ba ko telema kaka yango likanisi na question na nga eza na lancer na bango nyonso bato baza place wana nyonso na kati ANTPC. Est-ce que ezaka que soki mutaza affilié te bokoki ko aider te na ANTPC ba comédien pe sengi ba kende ko bazwa carte na ba s'affilier na ANTPC et puis c'est aussi important parce que ngongango yango yo po bokolo ba biso ba kipaka biso te ba association pe comme ebele to mona lo sanzo pe na oya ye a kotama kelele to moni pe asbel pe ya nani ko ebele mais finalement to koma na boni parce que l'état na biso a ko yeba a interpréter pour le moment la bandi to komi na suka émission lelo d'accord lilo basuka ezali nini vraiment lilo basuka ezali numéro na biso eza affiché na bande de l'écran il faut appeler aidez-nous aider notre papa Guy Mario na yebi ke nzambe wana akosala akotelema na lisungi na bino. Alors ndenge na lasaki message na ngai honorable Osvan Paka Alexis Yamamoto Trésor Mouti le lion de la tribu de Djobu na moni Micho Tambwe bo aider papa na biso ya Willy Moucheni le véritable code mondial Tobi Fondation Willy Moucheni et bandana nous atteint pas papa na biso Guy Mario pour déjà yo sunga kabiso. En tout cas à tous ceux qui me reconnaîtront je vous aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à clôturer. Na sisi na ngape mingi rolo bezate. Merci beaucoup. D'ici là portez-vous bien, restez sur nos antennes. Bye. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement
Na clinique Misunga, bajeli bino wifi ya opele surtout que bazali na internet au début. Donc soki ndeko na yo abali kobela, olingi oyeba état de santé na ye, okoki kobenga ye sale kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama, bonne santé. Nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite Misunga, yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basali ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia na Misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York. Misunga ta santé c'est gagné. Alors la clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est Kembe ezali ezate Cabinet de santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comment nangai sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermique, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, moutupasi intense, sinusite, awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Kari Grèce. Le biko na bino et sengo na biso. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, bala nyonso ya Shebiso TV. Oui, malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na napesi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Shebiso Télévision,